Monsieur le Président, je vous passe la parole pour communiquer avec la base du parti. Balingaki baboma parti, balingaki baboma IDPS, tokolala tokokanisa Etienne, tokolala tokokanisa Etienne, UDPS viva, UDPS viva, UDPS viva. Combattante na combattant boyokanga malamu. Lelo ezali mokolo monene. Lelo ezali mokolo avenir politique na biso ezalaki mise à rude preuve. Lelo ezalaki mokolo ba ennemi ya mboka oyo ba ennemi ya IDPS basanganaki mpona koboma biso. Accord ya Genève ezalaki coup fatal, coup ya mibale ya makasi après liwa ya leader Maximo, après liwa ya leader éclairé na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mokolo lelo soki bokalisi ya de cela une année ezaki mokolo ya mawa pona biso. Je me souviens que les 11 l'herbe signé accord wana un certain lundi, mardi tokutani awa naye dimanche, lundi tokutani awa nakuti ba combattant bazolela, nakuti basi mibali ba invité mususu bazali koya awa pona complicer biso. Ok, ça va, donc on a bien. Ezala te ke batu mususu baya pona ko perturber biso. Bon message na biso eleka bien te. Parti na biso tokoko kisa bientôt la 39 ans. Mais boye bako na 39 ans wana jamais to calcula mutu. Lutte na biso ezala noble. Lutte pour l'intérêt à peuple congolais. To bundela mboka oyo. Jamais to bunda pour un individu ou bien groupe d'individus. Combien de fois ba dictateur basi ba pesa biso pouvoir, parti à pouvoir sur le plateau. To boya yango. To lobako biso to koki ko pactiser na dictateur pour l'intérêt na été. Jamais to calcula mutu. Mais erreur batu basala ezalaka ko calculer biso. Ezalaka ya ko sous-estimer biso. Ya soki bavandi na ba laboratoire na bango na mitu na bango ezalaka comment ko déstabiliser UDPS. Comment ko boma UDPS. Bako kendeti na bango kapoto kozwa ba expert, kozwa ba politologue ya makasi komema bango awa. Kofuta bango mbongo ebele po batangisa bango lolenge nini bakoki koboma UDPS. Kasi biso na motema na biso malamu. Parce que cause na biso ezali juste. Cause na biso ezali noble. Jamais et au grand jamais Batouana bazwa les déçus sur nous. Parce que tozali en Zambé. Tozali parti porteur d'espoir de tout un peuple. Nayango Lelo, le 12 novembre 2019, Nazali commettre en garde Batounyoso. Et ça,
je suis clair. Nazali ko intimider Moutoute. Alors Nazali Koloba, c'est entre amis. Prochainement, la Koloba Boété. Tozo Canabien. Je m'adresse plus particulièrement à ma partenaire Nabiso, il y a FCC. Tosali, Nakatia Coalition, nous sommes de bonne foi. Je l'ai dit clairement, nous sommes de bonne foi. Et notre bonne foi est déclarée, proclamée. Monde entier m'a dit que IDPS Azali de bonne foi. Nakoem Sabino, pourquoi nous sommes de bonne foi? Bota la Nangola. Alternance politique et Salemi Nambokawana. Na parti Moko Moko ya MPLA. Est-ce que le président honoraire Azan Angola? Azan exil. Bananae Azan Angola? Chers combattants, je suis sérieux. Nazali sérieux. Nazali ko intimider Moutoute. Toyebani bien. Prochainement mukolo nakoya awa. Nakolo basu discours ote. Ezala mbala suka ya ba partenaire na biso ko sous-estimer biso. Tozokana bien. Nazali na pesi bino exemple ya Angola. Ezali na kati ya parti moko. Na parti moko bakei na congrès ba élire ba investir candidat. Les loboyo kama kambo ezali ko. Batu boni baza na prison. Batu boni bake exil. Nazali ko pesa bino. Nazali ko pesa bino exemple ya mibale. Toka na malamu. Nazali ko pesa bino exemple ya Afrique du Sud. Lelo yoler tozali kolobawa. Jacob Zuma azali ko sambate. Oy azali président na mboka na. Azali muta parti na été. C'est pour vous dire que notre bonne foi jusqu'à ce jour est sali déclarée. Il ne faudrait pas que ma bêtise Moussoussou, ma blague Moussoussou est poussé biso donc il ne confine. Compresseur. Na passage na biso, oya koloba affronter biso tokolekana ye. Nazali koyebisa sikoyo mpona kosukisa boye. Combattant ya IDPS zala prudent. Zala discipliné. Parce que soki indiscipline eza na kati ya parti. Tokoyeba te ke nani azali kopesa mot d'ordre euti wapi tokosala eloko te. J'ai déjà compris que ba ennemi na biso balingi ba déstabiliser biso na ba faux mot d'ordre. Banda lelo date ya lelo. Ata boyoki ke esalemi ndenge nini. Tozokana bien. Boya binonyo se pas nangai. Boya na permanence à IDPS. Bo c'est la mot d'ordre. Soki hiérarchie à partir pesina nous mot d'ordre te bokeba. Bakongolomi subazawana pona ko créer ba désordre pamba pamba. Nazali koyebisa bino boye. Pona ko décider lelo ko bima na coalition et sengi biso ata 1 minute. Soki tolobi, soki tomoni que coalition wana ezali sous pour l'intérêt à peuple te. Coalition wana elingi SAP honneur na biso. Elingi mettre en cause 37 ans de lutte tokotia croix likolo. Na kolongwa epananga kuna inde na yekaka ndenge toyawa tolobi banda lelo esili ba ministre na biso na gouvernement ale bozonga limité nga moko na kati ya parlement na zongi limité kosala siko base arrière pona kosala nini
kosalela yango peuple. Mais s'il y a une bande d'aventuriers, on va montrer que bakoki ko bando sakana, na ba jeu de mots, na koloba que non bakoki ko bloquer Fachi. To ebisi bango. Lobby, na lingite donc na bien. Na lingite lobby. Batu ba ko la konager na fleuve Congo. Mais jusqu'à preuve du contraire, tozana na kati ya coalition, tozali malamu. Tozali malamu, tozali ko éviter banda tozali awa. Biso nde tozwi ba flèche, biso nde tozali ko subir ba makambo belé. Tolobi muto memi maki abundaka te. Mais il faudrait pas que ba pousser biso to tiama ki na se to discipliné. Ata boyoki kalikamwe salemi. Boya calmement na siège na bino. Tout na secrétaire général. Secrétaire général a wa position à parti ezali nini. Toyokani? Toboyi makambo ba manipulation. Makambo salemi kuna salemaki. Secrétaire général angani azalaki kuna te. Mais ba infiltré ba yakawa koya kofinga ye o kabuya là nazali koloba si oyo boye na kati ya permanence toyokana malamu avion ekwei musika ye yangani azalaka pilote te azalaka atekaka bavion te azali awa yebaki même mukolo avion dekolaki te mais bomoni si epasi awa. Pourquoi?